Donc ils ont été inconscient. Au salama boki, au même boki tina vie réelle. Moutouna koko José wana. A umeli wana Kinshasa wa cheba choko moye beti comme c'est ba verre boti ba tampo. José de Londres. Yende kutu mutachaka moi si na kisi là moi ça y est awa zuba dessus moi ça même on nganga moko pas jusque là. Pas jusque là, pas jusque là. Ba mema dessus ya nani ya Charlie Malula. Nanda kwa nganga. Ezalaki na motif nini? Ezalaki na motif nini? Balinga Charlie linga ou bien Charlie na ebité ngaye abengise poto ake kangaye linga abengise poto. Moni fétiche lelo fétiche et puis on moni babolingo o ba esuka ba poya ko tanga linga mutu bolinga na normal andi ma ondo moza le Charlie bakanga la kisi poser la question Mike Lokamba na bi yoza lumière à presse je dis ça avec force Mike Lokamba lumière à presse poser la question donc en fait des années bolingo so mutu alingi mutu na motema ya sérieux ya kisité et bien bolingo les a éternel quel que soit ayo découvrir ba erreur na yo ba défaut na yo à supporter mais oyo o voilé mutu na esprit moko boy ya fétiche jour ekopola po qui c'est polaka nganga kufaka qui c'est polaka nganga kufaka jour qui c'est kopola nganga kufi moi ça kobaye mais est-ce que Charlie na motema wazaki na ngwa munene ayo ko découvrir makamona na tali non asara mobali na site obonsa à supporter à combattre mettons bébé découvrir quand on a déjà baboti oui mais baloba les vins il faut les boire bah moni mboka mundele eza na mibeko ko sakana te ceux qui baillent aux menaces de mort na bakutoni azo poni ni okoma tina motema makasi ya mabebe ngoko okosela mutu makambu na mwasi na mobali na koza na facilité ya kochuba mutu mbeli na za na force na mwasi na mobali te la kati te c'est mboka ba réalité et surtout que basi ba opéser ko le kaba mibali et puis ceux qui Charlie a sala eloko ndé Charlie ceux qui a sala eponga na bika sala monte ceux qui zaïki Charlie sala eloko ndé ngwana ndé na ebeli mutu wana. Mais l'État il n'a rien. Pourquoi pas l'État il va gagner Charlie? Tu sais que Charlie a un garde à vie, tout place moi va gagner quoi Makambwana même pas. Et ça que tika atika mensonge à ça la vie na yenga préfère ça la vie na yé ça ne dérange personne c'est sa vie privée tu vois mutu oh arata déjà moi c'était déjà ceux qui n'a bon moi na ngo et tenga maki ata bo encadrer ngo tout bien ko la et que ça toujours au tenga mo so bo chemire buka mire vous voyez parce que les éducations il y a reconnaissance, il y a qui est poli. Surtout les gens qui parce qu'on fait maman, qu'on fait un pauvre papa je prends un message à vous passer. Moi, on n'a pas le temps de faire crédit aux incrédibles. On n'a pas le temps de faire crédit aux incrédibles. On n'a pas le temps. Qu'il fasse tout ce qu'il est en train de faire. Les éducations des pénales de Londres, on a rabaissé. Niveau rabaissé. Alzad Group, votre partenaire sûr pour visiter Dubaï. Alzad Group, très fort pour vos besoins d'investissement immobilier avec des profits très attractifs en matière d'immobilier, en matière de location. Vos conteneurs de Dubaï jusqu'à Kinshasa, Boma, Matadi, Lubumbashi, Mombasa, Dar es Salaam et partout dans le monde, contactez Alzad Group. Vos besoins d'achat sur commande, achat de toutes sortes de véhicules, vos visas touristiques dans moins de 48 heures. Pour mieux visiter Dubaï, contactez Alzad Group qui vous accueille à l'aéroport de Dubaï aussi bien. Alors veuillez nous contacter sur Dubaï Business Bay, juste en face de Burj Khalifa au numéro ci-dessous. Alzad Group, votre agent la plus sûre à Dubaï. Zapenai artiste Oyo a mieux placé par rapport non seulement aux artistes et musiciens, mais aussi à Zandeko, il y a Charlie Malula, de éviter les lois et les biseaux, la vérité, à épée koloba, pour éclaircir, clarifier Makambo, ou Batubazo, il a un peu d'engue à Mabé, ou bien Internet, mais tu reçois ma musique, après tu recota Makambo, bonjour. Ouais, bonjour Mike Lokamba, encore une fois, bonjour, et puis. Na profiter na souhaiter ba meilleur V et puis ba bonne année na ba tout à la biso libanda. Voilà, merci pareillement équipe Mbumba Afrique Link TV et puis ba bonne année na yo et nous allons
comme ça, profiter à cette occasion, tu peux ça déjà payer le sous-souka kaba merveille, ça continue toujours parce que ici on fête toujours, surtout fête à chaque jour. Dans mon champagne, nani bandu de bosense na kombo ma trop ya mamboka msifo du ka pe okenda ona izo kendo bandu na vabu izo to kombo sana ba kombo na voilà boni nanu orchestre Zoleka comment. En tout cas, merci beaucoup orchestre Zoleka, très bien, on a profité mon double revolver miel de son. Pas possible, me taper ça nzela, me taper ça acha valeur na vie artistique nanga, appeler ça au sens double revolver Morami Sara. Na ibné na wolobati, en tout cas orchestre se porte très bien. À tout à l'heure, moni tellement et ça presse respect toi na pour la presse. Ndo moni na se présenter tant invitation ça ma ki mende na olongaka awa directement tous na kasa vuboana na croisement Chaba, ba tout balinga miel de son. Banda miel de son akita wenge musique à maison mère o nanu bo assister été ndenge azo évoluer na carrière solo na. En tout cas tout kutana na le rendez-vous no sur la choc lundi chaque mercredi na croisement Chaba Victoire boyo yoka mélancolique. Na biso niveau double revolver a mis dégâts mais to lancer nzembo moko eza comment dirais-je eza to zukaka na kati nzunga album na biso préambule auto misa bientôt là to meka kozwa lutu to toki bo to misi je réclame ma femme nzembo mo zo le kadija batu bas bata bata la bayoka na moni déjà na Australie ba salenga ba vidéo pa mao chechum de Sydney a salenga vidéo comme comment a été fait ba feta qui soirée à je réclame ma femme kuna donc une très belle chanson. Mansona sali yo eza na ngoma ya moto apamba ponini olingi obaksanga. Mansona sali yo eza na ngoma ya moto apamba ponini olingi obaksanga. Likelele ya lukaka pauti pwati mola libulu pwatonga ya yenda kwe. Sili akotaka moto mona popete kasi susi koti motema sans hésitation. Moteme boti ba oui lokola libende ponini nebisio omzemboyo obi so bato ka nzembo ka nzeke que ba chinois hein obi ba chinois c'est prière évidente. C'est une belle chanson on appelle un remix qui n'est-ce pas na miel de son les rebima qui déjà je pense que la chanson est déjà en phase promotionnelle sur télévision en même temps sur plateforme et à téléchargement non surtout. Alors c'est bien bon la chanson Bopesibiso isa bien mais tous on a moins ciment les lots miel des sons bino boza ba poulet nae il évolue pas mal les lots à sa carrière solo nae mais apparemment balobi miel des sons il y a maison maintenant miel des sons d'aujourd'hui baza différent miel azal sous na capacité azal sous na force ndinga azala na maison mère preuve ne que bakanisa qui miel des sons ceux qui a sali orchestre et aux ala scandalier et aux ala catastrophe mais rien de spécial jusqu'à présent à BBC chanson une chanson langoureuse mais du côté succès ça n'a pas pu accrocher. Ah étonnant, c'est une chose étonnante plutôt. Non, je parle c'est qui est vrai. Non, c'est une chose étonnante parce que étonnante comment étonnante aux réaction en disant mais nazo ba retomber en album et binonti mais na longwa de na vie à makolo quand na miel de son bato bazolo ba ki succès zate album et binonti toza attendi na ngola il fallait to beta le 8 mars oyo mais miel de son abige non tolingo beta ndé orchestre ba concert wana ya ba coproduction zala na to mamndenge tambola mamba banani koloba ko mamba ba concert Atlantique coproduction Atlantique toza attendi kuna et puis toza attendi na île de Mayotte. C'est que tout n'a pas mis ça, monsieur Sobat Tolobag, ça va succès, soit il va bêter dans l'île de Mayotte. Bon, c'est sur l'île de Mayotte, bien mort avec miel de soins mort à tel habit, non. Nazo c'est l'album n'a pas mal. Quoi ça la tête battu sur ça la tête au long orchestre, le bano 520 moko ça cause comme ça orchestre interprétation que bêta non, tout au bêta que préambule. Mais mutua longwa, mutua kenda ne loko na c'est miel de soins. Mutua kenda ne loko na. Parce que les pour une musique à maison mère ça là une musique à maison mère, je dis avec force. Batu bayebi. Soki mutazana li Camaro contredire. Abenga à contredire. Depuis une musique ezala une musique à maison mère. Mutu oyo le roi de la forêt a boire la soya bénédiction boy. Eza miel de son aloba ki non. Miel na mono rosa l'album hein. Ba bali sara moi ba tekara moi na ti. Mais soki to a besoin na yo, il faut oya. À tout moment on a besoin na yo na ndenge ki ya coup de pouce na parler na yo. Parce que atala ki non
lelo na kotala na kotika orchestre o lelo ngana oke parlement na kotika ngo panani otala ke non oyo pressé motema moto oyo lokoso oyo jaloux atali ke non miel azo mukanda biki lelo na orchestre belé likamba mukanda faut to lobelango lelo na orchestre belé so mutazuka mukanda autana producteur la seka 10 000 balles boy kiu akimi alongo orchestre mais miel de son azo mukanda depuis 2011 si je me trompe pas a comme résident français depuis 2011 batu bayebi mais talambula yo olongwa et puis alongwe ti ezaki ba PC album là papa PC mon album apesi mon album sous responsabilité mon babi nga na okende voyage tikala na mbongo yo po o gérer ndako o gérer bandeko na yo mais na tant papa tala moni ke bandeko mususu ba ya mususu boti jalousie papa baka ke no boko gérer no sunda kuté mais mon papa o ya liboso papa lobaki yango na tolanda parce que les premiers sentiments sont les naturels mutakenda le wana za miel de son soko yé le monique biso nde tozo beta nde tozo prester batu bazo comment batu bazo ba commentaire les gens appellent partout dans le monde nde tozo beta nde tozo prester et ça qu'ils ont mon appena que non wenge musique et on a ba que mutakenda ne lokwana. Voilà, comme vous avez dit ici que mutakenda ne lokwana, je repose encore ma question et que bon tous on sabato kala l'air à l'époque to mano mona héritier Goga Toto Motona Tembe, tout le monde a ba miel de son, double revolver, tout le monde a batadé, mochikile, tout le monde a bandé belé. Départ, il y a héritier Watanabe, nakati ya maison mère. Ils ont la bandé belé ba sekaka. Ba miel de son, ba ne ko beta tolo ke. Biso toza ba enfant chéri, biso to ko décevoir ouais en santé, so biso to longo to ko longa na makambo ndongo zo ba ngwa. Héritier l'air à longwe. Ba miel de son batikali après ba miel pe ba yokolanda ba héritier bato ba satandaki ke na bénédiction oyo zolo ba awa we ranson na sopelara nani miel de son soyi mais wapi bénédiction jusqu'à présent miel azo kanate il fait quoi mais préambule les obéta ba no so ba mona préambule et puis c'est sa question s'il vous plaît c'est sa question miel force auto ebaki ya miel de son ataza na préparation à studio préparatif à studio miel azo kanate qu'est-ce qui se passe à Salinzembo aoyo je réclame ma femme ils ont marché comment na ba YouTube ils ont marché comment en la bati nanine out tout monde attention na biso bozo na ndenge ba fantir nzadi na musique ezala mabe tout le monde ngo héritier nini abwaka album ne tout le monde ba nzembo kamba la moko bat ba sepe na ngo et accroché songa na zo songa na je réclame ma femme. Ce qui bat bayambi en bien. Est-ce que vous avez une chance que deuxième chanson bat bayamba et là on a bien dans le biboé ce qui n'est communauté non il y a Australie il y a bande qu'on soit en Australie tu na ah tu comme en Australie pour mon akase si quand nzembo faut mon akase message commis place on ngana tozali mais ah ouais peso betati léo na ba hits na biso wa miko éclair nzembo azobi ke batu biso musical album tant mboka za ki dominer ba tala ngana ba so ba yemba mo très bien mais na ba vidéo na téléphone nga batu tindelinga kozana ba fan na bino na problème te là so boboka ba on na katsa nzembo za na problème te na zolo ba boye. Est-ce que bateau baota la biso parce que bateau baota la biso milliers de personnes est-ce que nzembo na bino vous êtes très ouvert est-ce que nzembo na bino et Koti pena partout à travers les pays à travers le monde c'est ça ma question oui et Koti parce que les londes to zaboye comme on a mutu omoni na le belo o moro le bateau ba comprendre raté nzembo soki ezobeta na bar na nzembo omoni po nzembo beta na TV ba futela mo mbonga promotion mais pour monter zonga tia na téléphone et tout beta na bar il faut convaincre mutu je réclame ma femme le bateau ba sali ba soirée na ba Australie kuna ba sali soirée je réclame ma femme parce que na Saint-Valentin ba mona nzembo ba robi na rumba te pour le na TV na biso eza soki deuxième na hit biso misaki nzembo to misaki to lancer nzembo wana singela wana tango mboka eza dominer l'actualité en politique ba tout bangali na obimisa mais biso to lancer ki le 28 décembre si je me trompe pas. Non ce n'est pas une excuse nous pas raison parce que tout le monde qui fallait zalaki toujours à la veille à la politique Fabrigas aussi notamment Boiraki à la veille à la politique héritier Ouata Boiraki à la veille à la politique non à Boiraki non nini comment Nzembo nini ça va revenir la nyalo ka titre Nzembo on a problème là héritier ou comment problème ninga na ozana problème ninga na ozana je le respecte bien il par fait contre batu ba ko ko sepela lelo nde batu bazoloba parmi bana ya weranson o bazana succès lelo so batanga hein na ndenga mabeti ba otanga ba héritier Watanabe
c'est que succès non c'est non suko batanga c'est que tu vas confondre succès ce qui va confondre succès yo suko tellement zo comprendre succès selon yo bato balunga pa ya Weranson na ba génération ba miel ba otanga nani on est musala fanatique biso sala les musala fanatique okimi siko fanatique yo soki fanatique otanga oboyi point ni mamla lobia kasi Paul bat yo lobi ke ba sala succès on a tuni succès ba confondre succès bien comment ce ba qui ba sala succès beau Fabregas frère Nepso Fabregas na PC mota trop patron va massa na 3 jours Air Force na PC mota trop bon va Fabregas parce que classé au Fabregas va miel des sons lelo je réclame ma famille là c'est le ni voyage a beti atana matanga te na matanga ni ya beti déjà mais au moins na bien biso na mission matanga te non s'il vous plaît mamba voyage là le mamba voyage na marqué les places wana au moins là to sali là kaka miel des sons à longue atana matanga beti te compter c'est aux look information bien te parce que to uti ki to na kabinda après kabinda to na Lubumbashi Kolwezi Likasi toke kikwiti tokiti na fief mais toyebi ya kikwiti kaka toyebi ya kikwiti to na clé kabia na Lubumbashi après ko beta na clé kabia na Lubumbashi bato ba yaki wana ba sepeli na biso ba bengisi biso na Kolwezi toke Kolwezi to sali 3 jours to zongi Lubumbashi to zui avion to yeki na Kolwezi bobeta ki ah yebisanga ngala fana na Kolwezi na beta to na Kolwezi bobeta to beta na Kavira hôtel Kavira hôtel Kavira na Lubumbashi ngana te Kavira wapi Kavira na Kolwezi c'est on a battu na Lubumbashi hôtel Lubumbashi hôtel parce que moi je n'ai jamais vécu à Kolwezi na yebi kuna te to komi Kolwezi to sali 2 jours to beti concert to zongi Lubumbashi to image ça non mais image ali bureau ils ont monté bazo sala musala image ali et puis ils ont les déjà dimanche je suis étonné na monyo oui non na l'extérieur côté na Kolwezi Kavirizate ezani na Lubumbashi non ezani na Lubumbashi nous ambrenga na émission ezana na Lubumbashi na zala pe na hotel wana ezana na Lubumbashi na Kolwezi to zala na bakabu se to etikala jamais ko zala c'est l'effort hein biso to boya batute biso to telemani bantu Valère bato ba sala musala bien te il vient à la télé pour les reconnaissances c'est ba sala musala bien te est-ce que biki na biso lo mo wa et lo bato ba bosa na le to ba bantu moto azika ta moto ya pamba pour la melo fufu na ndaku na ye soko fingi na télé tozo tinda bato ba finga ye ato sali musique obengi ba Angelo la ba yembi wana ba yoka ngo tengo moni ba musique na bango yeza ba madeso makasi na mnoko. Tu vois, mais le roi de la forêt que moi on a reconnaissant pendant les miel des sons. Azu a pessi miel des sons makambo. Non lo bango bien depuis wenge musique ezala wenge musique à maison mais ba tout balonga wenge musique à maison mais ba senta bango. Ba tia bango ba zemi, ba mala ba fenêtre. Les seuls moi na o ya bimi na porte. Ils ont mis des sons. Ça sali lettre et démission bimi na fenêtre hein. Oui. So qui muta sali lettre et démission pour na yo. Moi je suis pas mieux placé pour la maman. D'abord ko ça lettre et démission peut-être exact la façon dont Moutabima dignement, correct, abîme vraiment la porte. Et ça, on n'a pas fait l'absurde d'Olf Dominguez dans la lettre d'émission. Par contre, mis à la salle en terre. Au lobby, mais on sait on dit ni papa et moi lobby que non moi n'angai kende bala, kende ko sala album. So, qu'est-ce qu'il y a à voir? Non ko sala kende, non muto yé moi. Weranson non a PC mbote le big boss na PC bambote. Wera tikala jamais koleka na télévision ou bien pas mais là il que no kende sala groupe wera lobaka boye l'émission Laurent Fabrice wera lobaka boye aipsaka miel boye qui okosala nini okosala album ngam na ko appuyer ngo na ko soutenir yo to mona ba émission différente ngana yamba miel de son o banda lobaka non na ko senga vraiment que non wera azala comme producteur nanga mais l'air miel a moni ke comme ko umela ni à ce moment miel à claquer la porte. Qui passe, mon patron. Peut-être la télévision, on peut sa image bien. Qui passe parce que mon patron miel de son, il n'a jamais été pressé dans la vie. Parce que Azam Moutoumoro Boye, à cause d'abord dans la famille, ils ont bien éduqué, ils ont bien répété. À ce cas-là, ils n'ont jamais pressé. Même si Bazana Wengana, ils ont servir Yende, et non, ils s'est précipité. Mais les sons qui précédaient à Colombo. Non, au moins ça va pressé. Nga fana na ndaeta. Te miel azap na nae. Tadia longa na ngonga nae. Hérité pas longa na ngonga nae. Yo kolobate ke no ngonga ya tade par exemple longa imabe. Non. Te nga on a vu na kuluma. On a vu na kuluma ce sont des vieux obayamba ngai bien na we. Miel. Na bata miel.
bolingaka héritier te pourquoi na yeba nano towela na nini bato nde sikoyo bazalaka na ye balinga bakomisa ondire ke ye azala na problème na miel tozobi tozonga mwa histoire na ndenge nsima na ndenge ya kurudimba na ndenge ya maison mère masolo préambile te vraiment omemai nga na polémique omemai nga déjà na polémique na koti dia na bien ya polémique mpona lunga yango eza mwa pasi fo totika na mwa moke donc ekolunga yango moko automatique donc tozonga na mwa moke lere ozomema nga na mamba ba polémique mais toyebaka mpe na maison mère bahéritier wana bazwazwa bamiele bayaka bango moto baherita voilà ezalaka mpo miele ayemba bon eza question na oteya question miele na oyambeli na poko pas de problème na oyamba ye moko lelo dia na 17h pas de problème toke na préambile wana pena mamu na ye mingi parce que héritier asalaki émission moko bandeko wana je m'adresse maintenant à tous les fans ou bien à tous les internautes que héritier tout ça l'émission mo awa maramba lobi ya maison mère ndenge ezalaka po oyemba na nzembo héritier il faut héritier moko apona yo mais po miel soki miel asali nzembo héritier ba na posa bapona ete ye moko aroya akoti ye moko apona banzembo nana oyemba ngana oyemba ngatia te boka te wana ya makambo na ote bituma banzoko balobaka komeka noko te avanda wana ya bituma banzoko te mutumota ko vanda avandi amoni pa omoni na atana ndako baba eloba vina na blanchard mosaka atana ndako baba télévision eloba to radio eloba mutuma rolinga te et pas miel de choses sumbidi kwanga na lelo komisinga véhiculé et comme ça responsable na zanga bateau ba vivre na sima na ngana musala wana na compagnie wana donc ngana rolinga ba blo ndengona te mutuma ta rolinga vanda mona ke ba di ne père na wenge musique za ya yete wenge musique za le roi de la babi on que la vérité blesse quand même. Il a dit la vérité selon lui à l'obi vérité. Obi bato comprendre te voilà ce qu'on a le baboui parce que mamsusu bato comprendre ndenge ya lobela eti ye azaki déjà ayemba ki déjà na bato bazaka liboso na wenge parce que là c'est pas expliqué si ko tangu ba recruter bato muso ya sika ba ye ba miel de son ba ye ba Olivier ba ye et c'est là qui caché à maison mère bunga te parce que c'est lui qui avait le cachet à wenge musique à maison mère et c'est là ayemba na bango pour qu'il caché à wenge musique parce que bato ba ye ba maîtriser non cachet à orchestre tu vois donc et c'est nga mutu moko azala na bango azala na bango ezate que non yem tala ko pona wenge musique za ye bato bo mo sakana bato bo confondre oui, musique ça était Wilson les grands koi igwe yoko mo konza na orchestre ba papi ka col c'est bondo bazana chef d'état major non ba et un droit pe bazala ba décider et André l'axika que non voilà l'Afrique et André zanan machar de zanan et André zanan Yolande Malula OK donc voilà bon la ligne tout c'est polémique là d'ici donc maintenant préambule ça évolue comment au bisoke bazoi kanze momoko je réclame ma femme onga na se plaît nango gloire à Dieu non na se plaît nango mélodie ça bien gloire à Dieu na succès na mélodie et puis mais qui c'est ça et là ça succès exact nous se plaît nango déjà succès en moi on a vu nanga point de vue nanga c'est pour ça que 500 000 personnes va se plaindre on se plaît par exemple je réclame ma femme quand ngam nanda kutoza quand ngam na biku tata titre so na ben cameraman nanga awe ba titre na ngote mais là na côté moi je réclame ma femme nakosi ta journaliste nanga ona ayebi nini to lo mambo za réel kasi ngala na benga yo na téléphone Shadraka ya mi à téléphone asinga allo je réclame ma femme abi oh waouh wow, message déjà capté. Bien. Alors, ça évolue comment préambule? En tout cas, ça évolue très bien, Je félicite encore mon boss, Naboula Sali, tout ça qui est surpris parce que je réclame ma femme biso de carte au sali cœur. Mais nenga ya ça ba lead biso to la été là bon et bimi bon. Ça a combien de semaines, combien de mois? Depuis le 28 mars qui est obmis comme officiellement. Et plutôt excusez-moi depuis le 28 décembre. Hein. Décembre. Ouais. Toi la mois ni Shadrack. De côté février. Donc et comme ça 3 mois dans peu de donc tous ça bien à 2 mois et demi. Oui. Ba vie na ça va na YouTube.
biso net mambo vient to ngolo qui para baki para menga bena moi au moment mamlanzo mama bien là donc voilà le on est déjà boya mambo biso qui para mama violente baki para force ya mutu le comment sur le plan international to kotala yo na YouTube so batala kayo so ki boba a ko checker yo so ina na ko checker yo so ki bata diaspora ba kotala yo on se comprendre donc est-ce que nzembo ya miel est capté vraiment facilement public ya libanda pe public ya katia Congo l'air aux autres au milongo là déjà biso to qui para makambo te frère na ngalo kamba non milongo la te prend mes amis au moins lelo mambo ba gims lelo ba teka na ba plateforme comment on simple mutakoya lelo ko ntia mona bise bimi 1 million de filles batu ba kota kaka c'est facile mono bangi déjà là na tuni no combien de nombre de vues ah banga tenga na miel les sombora misara na banga na internet na uzaka téléphone na mincho to problème est c'est comment lelo ngana ligne yango na parce que mo ki laisser comment na est-ce que 100 000 déjà beaucoup ici nagolo ba ngako eza plus de 100 000 plus de 100 000 oui il y a plus de 100 000 ils ont YouTube nan miel de son ficelle TV miel de son ficelle TV oui ça va occuper ça na mbote rapide ça ta 5 personnes mbote ngana kota pour tamo ezalate mbote na pesi na procureur autrichien Georgi Samba vieux yebi carte na nga et baby passeport et baby trop d'agence comptablement il a plus de 100 000 na pesi mbote il y a plus de 100 000 là on va boire que ça peut artiste d'abord félicitations à Miel c'est une chaîne c'est une nouvelle chaîne quand même il faut féliciter d'abord pour na il faut combien d'abonnés bazana il y en a c'est une nouvelle chaîne abonnés basa à peine 1400 et quelques abonnés tout le monde 43 000 un mois ça un mois YouTube est s'arrêter il y a un mois à fester à niveau na ça va ça va non na rana na game na c'est vraiment féliciter d'abord donc voilà et vous avez un peu ça mbote na batu moi 5 na pesa mbote na Yolande Malula Yolande Malula na bosante Georgi Samba le procureur autrichien Archange Molema mon sang Linda Nawezi Linda Nawezi singa famille da singa ya fumbwate po katana voilà merci beaucoup na pesi mbote na Yolande Malula na Katia Suisse na pesi mbote na Willy mon chien le véritable code Yamboka wazota la biso asongi de na Dijon bientôt azoza na Katia Kinshasa ve Willy Woumel vraiment donc to yamba très très bien merci on est famille merci encore une fois na l'ingénieur de banque Gauthier Mascotte à Dubaï l'ingénieur de banque donc na PCA vraiment bamboté Karandenge Zalaka pourquoi pas dépenser dans mon ami l'ami des boss et boss David Loutete Gaucho ne tombera jamais donc Gaucho topesio vraiment bamboté koto zali Cristal Blanchot la taille électrique moi ça pembe à mongala na kati ya France wana mikolo yo na Suisse bat pazo mais ça na vraiment ba comprendre force ya Yolande Malula te parce que ba maman ba koti mitema pasi en likolo ya Yolande Malula na ça ibango que non makamna mamanza na tanango le comme temps vraiment ya Yolande Malula ba maman tout va ba ke musala ba pesa ke bonjour so bazo zonga ba pesa ke ba bonsoir voilà grande marque hein voilà to pesier émission te dédiée vraiment pas Yolande Malula alors vous êtes artiste merci na savoir faire nayo na savoir parler nayo ça montre aussi que Miel de son azana bon artiste au bazo évoluer pembe naye na moni pila oyembaki nzembo ya Miel de son na moni bien ba accent état artiste mais oyembela biso kala mingi te lelo makambo oyo zo yinda na internet concernant Charlie Malula et José de Londres yoza ndeko ya Charlie Malula oza ndeko ya Yolande Malula oza ndeko ya Fiston Malula immortel oza ndeko ya famille Malula boyambi yango comment na buzo ba pe ba bêtise oyo ezoleka na internet parce que lebo benga inga ndenga kanda ke no boya bo éclaircir pour que la minso batu msusu bazo ba makambo ndenge ezoleka te batu msusu benga inga comment ndeni moi ça ko tia mobile na kisi poto mona ki ba émission ya nganga moko boye nani kombone nani azalaki pe Muchiri Bara voilà azalaki ex musicien transfuge ya groupe ya Quartier Latin
lelo alobi que non Charlie a fouté mbongo pour asala bisala sala pour na José de Londres bino famille malula bozalaka bata bakisi to bakoseli bino makambo nayoki pasi makasi en tout cas pasi makasi pasi vraiment franchement sur le monde lunette boye nayoki vraiment pasi omoni ezana bato msusu na vie baza ba inconscient omoni adage mo bato balobaki soko omoni makaku na nzete tika ye ndenge aza na nzete donc ezana bato msusu ba inconscient osala maboke omemi maboke tina vie réelle mutu wana koko José wana aumeli wana Kinshasa wache ba choko moye beti ekomise ba verre boti ba tampo José de Londres naza na temps kombo na été yozo ba koko na aza jeune c'est un jeune oh après c'est koko ti bité ka le moi la jeune fille abota déjà aza moi la jeune fille après c'est koko ah pour moi na bengi na moi je pas le temps à kombo na tu vois c'est inconscient mutu wana parce que au vanda na yo wana bakina wa d'abord moni on a moni que ti baninga ba tchara ba penalty ba kendaka mikili ba isobe ba sai ba fisto sai ba vie de loin il y a zora refi ya visa pour azana muta tout ça ti en étoile ti mais bolingo ye ba retena kisandeni c'est bo mucha ba to ma kisle wa ye seke bolingo to boke ko mi yumulu comment bo tchena kisandeni eke omoni bolingo bolingo l'amour a des raisons que les raisons ignorent tu vois na bolingo boye moi ça tali que non mobile na ngai to zakana ye ah na baki na souffrir trop a de souffrir les lotinda lobitinda aya to ça la foyer ba bengi oye mikili so kabwana moi si simplement bo kabwani c'est tout ezate ko lekana TV au finga na famille ma famille qu'est-ce qu'il y a à voir na famille oyo famille et puis ba otena kisi na ndeni yende kutu mutachaka moi si na kisi là moi ça y est awazu ba déçu moi ça même on na nganga moko pas jusque là mais bon on va vérité oh là là pas jusque là comment c'est que lui elle a ba propos ya tenir na batune et puis faut mon wana tout ba bato maboke batuna ba bato maboke pour ya sala théâtre ya sala maboke bato sala ba théâtre ça ba masana ba Ansluzolo ba Mike la Duchesse ba fiston sai ba venanga tuke bana kanza Caleb un président yebi bato sala ba théâtre ba film ba cinéma ya sala maboke ye na théâtre ile on ya sala na mboka ona théâtre tozonga wana mama kisi o lobi que a même ba dessous et pas nganga mais la ligne nous lè ozolo ba José de Londres azofinga famille ya Charlie Malula même si tout le monde Roger par contre pardon José par contre ça l'émission José lobby le côté bon moni bato wana ba yem taotinda bango ti baba José yem taotinda bango oui bato na yem taotinda bango esa yem taotinda bango ko finga ba biloko wana po bango na bien mambule kana ndaku na yo ngaza na ndaku noti na komana na ndaku noti komanga na kozo mambo wana na bandolo bona ba télé c'est que na mutu mo za kana yo excusez-moi c'est que na mutu mo za kana yo tu vois au finga mama ya bato asali nini asala ma benninga bota Charlie a bengisa wana poto oye poto lingi kayuti bisenga senga matolo na place obeta matolo to sambwisa mwasi ozo sambwisa famille ya mwasi olingi kayuti star abeta kayuti papa obi star non oh mais obi te poto za ozo sala star on bon sera da star kuna na poto et le film ni asali o ozo sala tiksi ata on a kina film ni asala succès ba vie de loin te bi bon ba sala ba marambo ya epata ba Mike la Duchesse n'en parlons pas ye lo ni asala même na kina to kuna na poto lo ni asala ba mon ki ana kine do simbati ba benso na poto to ba benso na poto so dai mutu mo na conscience en place na taille non théâtre on la ça ma bogo on la ça na kine simbe na wote na chance ba benga na poto na kota kayo na tala vie na tu vois au côté kayo tali vie na yo lini kayo te matolo ya ba salité na biso ko beta matolo te ozo samwisa mwasi bosali divorce na mwasi moni lelo Suisse eza na mibeko mboko koma wana donc no malembe pour pas comprendre vérité na réalité tozonga na makambo ya dessous olobi ke non ba mema dessous ya nani ya Charlie Malula na ndako nganga ezalaki na motif nini ezalaki na motif nini balinga Charlie alinga ya benga poto ou bien Charlie na ebite ye abengisa poto ake kanga ya linga abengisa poto Charlie mais est-ce que Bobiki Charlie ayi bien comment s'il vous plaît bandeko ayi bien comment ayi bien quand la séparation divorce na soki Charlie pena soki ezaki fois mema aluka nganga lokwa neti garçon na botangi comme je pas le temps autant comme on est oh asali maboke ke nganga
ce qui Charlie faut que Luka Mutuana ça na ye azalanganga ye Mutuana so azanganga na quartier était pas fait so kofi lo midai patete pourquoi parce que so nganga il faut épater il faut épater pe ça na tout ça so kuna patete ndeni faut mona kama boke et puis hormis awana ye nani disons Charlie Malula est-ce que vous dites que Venamso David Matadi Kibala Obinde bazara na Charlie Malula na Faye Malula pour votre information alors Coco parce que banganga peut-être tu bi banganga te mais ba spiritualiste tu bi mboka na biso ba chef coutumier makasi ba Venamso David Matadi Kibala na PC mbote place azali venanga mutapia nga kombo likonga na PC mbote place azali siko soki Charlie ala na poser okanga Mutuana nani akende maman pas Coco na Coco tu vois ce mec n'a lié trop il faut kangela ngai bani ni bala bele bana poto ya Suisse wana baleki Coco wana oh age ya Hollanda Coco wana ana kisasa ke kangana le pas nani so nani azana tanate ezana ka nde baloba ke merci ba pesa na mboa comprends ezana ka nde baba ke merci ba pesa na mboa yango na se rappeler nzema baemba likambo boko selinga mama boko samba boko futa balukaka moto ya mwana moto boete bolingi nini likambo koselinga koko okosamba okofuta yango balukaka moto ya mwana moto boete tu vois donc ils ont encore manque ya question on a tenu à répondre en éducation de base il y a Mutuana rata manque d'éducation de base et puis manque ya conscience il y a un petit salut mambona tout mais à côté la royoka Charlie Malula aloba atam kolomote parce que moi est-ce qu'on maîtrise que moi ça en par rapport au mobile parce que mobile yokomi blabla vertige otinda rabat ba sala ba biloko bani mais moi si alobateur répond était pour les éducations ya azon la famille n'a été voilà les éducations ya azon la famille n'a été dans la question moi mais répondre ngate o ba peut-être bazelaki bazwa et yanonango. Là, aux Oloba, José de Londres a même ba dessous, il y a Charlie nanda kwanganga. Nga kesu zana yeba na bato ba yeba ki na moment nini à tel point nini oyo Charlie a découvrir que José même qui ba dessous na nanda kwanganga. Ezaka ka parce que divorce ezo salama ou bien ezanine. Ayeba ngokala mais l'amour supporte tout l'amour pardonne. Soka yeba ngokala yeba comment? Mais assemblée télévision et sa radio té. Assemblée nzamba solo. Télévision et sa radio té. Assemblée nzamba solo. Charlie Malula assemblée nzamba solo. Nzamba ko révéler au pays. A ko révéler na basali nae comme pe na yemoko. Vous voyez? Et ça ndingwa. Nzamba ko révéler na bandenge na assemblée nzamba solo. Batele batela biso ba ah bon, ezala onka bo couple séparation tout ya rana beaucoup makambo ebele. Nga ba beta ngali kofi, nga basala ke mais lebo zalaki bo moko makambo wana yone ko bimate. D'un côté, tout le monde ni José Kota Lobby, José de Londres Lobby, Charlie, soi-disant de Bozo Loba, à Kanga qui est na qui c'est pas à Mouchiribara. D'autre part, est-ce que bien peut besoin d'avoir preuve? D'autre part, aussi. Les flèches d'aller accompagner la retour. Celui qui doit avoir preuve, il n'y a pas d'avoir preuve. Puis peut-être que Lukanganga, on a ce qui n'a pas de côté, on a la TV. Non, on n'a pas le temps, c'est pas l'éducation qu'on a reçue. On ne peut pas trahir nos mères, tout ça, on a la famille, on a l'école, on a l'église. Question de curiosité. Tinde de Londres à Komarana José de Tinde de Londres à Komarana Charlie Malula, na Suisse, Bakuma Kofanda. Charlie a yebakate, azalaka dominé par même esprit wana mabe ou comment? Mais oui, mon fétiche, lélo fétiche. Et puis on moni babolingo o ba esuka ba ko ya ko kanga. Linga mutu bolinga na normal. Andi ma yondo ngoza. Donc chaque bakanga ya la kisi. Mais posez la question. Mike Lokambanga na bi yoza lumière à presse. Lumière à presse. Je dis ça avec force. Mike Lokamba lumière à presse. Posez la question. Donc en fait les amis, bolingo soki mutalingi mutu na motema na yo. Ya sérieux ya kisité. Et bien, il est éternel. Quel que soit, il y a découvrir des erreurs, des défauts, à supporter. Mais il y a voilé mutu. Il y a esprit moroboy. Il y a fétiche. Jour et pola. Pour qui c'est pola? Nganga kufara. Qui c'est pola? Nganga kufara. Jour qui c'est pola? Nganga kufi. Moi ça robaye. Mais est-ce que Charlie na moté mawazaki na ngwa muneni? Ayo ko découvrir makama matali que non. Asara mobile na masito boti. À supporter à combattre. Mettons on découvre qu'on a déjà baboti. Oui. Mais baloba le vin il faut les boire. Le vin il faut les boire. Tant comprendre bon au san.
atiki na ye est-ce que solo la mobali que papa talanga pasteur kingani kabundela ça peut-être que abisinga boy na moto sala boy est-ce que azwaka temps au solo la wana vraiment parce que moi problème to solo là c'est un problème lelo très sérieux et puis ça que c'est passé mingi na mabota na ba couple na ma vie conjugale na poto nde tofani no boy ebi combien ba ozapete ka po batala biso ba question na tuna peut-être que ba question mususu ngé uzala préférence na mingi ngé uzala mingi Charlie bien que Charlie alingi ne ko le kanate alingi ko lobate mais o mega peu ko aider biso yo sa famille malula est-ce que l'air Charlie a ko découvrir que soi-disant José a kangai na kisi Charlie azwaka idée nini ya ko bisa José de Londres ba kende ko sambela batika makambo wana ou comment? Moi je parle ce que je maîtrise, vous voyez, pas de problème. Moi je parle que ce que moi je maîtrise. C'est comment après. Donc, Oyongai na yebi, il y a un mot nazoloba. C'est que je sache pas, je suis pas mieux placé de parler. Oyowana na yebiti. Bozela mukolo. Charlie Malula comme na boule à trahir l'éducation na oyazwa. Non, les trahison quand même été, ils a peut-être ko éclairci to bani ni droit de réponse et pesa na munyo surtout droit de réponse. Moni ngai lelo na lobelo ko na parce que et ça n'a pas si. Moi mi commissaire lumière de la presse. Mi komisa lokola fiston Malula sœur na yo bazo finga e po linga mobali moko boye a aider mobali wana alongoli na ba choko ya moya kisasa ko komisa e vert na ba tampo a bengi e poto allez Joana ko futa na monnaie de singe a ko finga na mama o ya botaye ça fait mal hein? Ça fait mal il faut la moto bima na nzete ngala zala toujours neutre na équilibre moi masolo nanga il faut la ingrat. Oui. Il faut aller ingrat. Inconscient, mal éduqué. Voilà, il faut d'abord ingrat. Il faut aller ingrat selon gars et en même temps humanisme mutaza na ngote bo moto. Wana na ndenge biso to koli kozala reconnaissant envers batu. Faut en gratitude. Alors, les bozo condamné pe José de Londres. Et puis na katso s'il vous plaît. Na si sama balanga o bakisa. Les bozo condamné José de Londres. Est-ce que bota la pe angle, bota la pe côté à Charlie? Vie conjugale na bango zara comment Charlie azara na comportement ndenge nini envers mobali na ye parce que to kiki quand les ozoba Josatini bande connaît awa tozo kapé kuna ezobi makeno Charlie menace de mort tout le temps avec José de Londres. Charles menace à José na bambeli na bakuto ozomona te que ça danger papa na ngai te bi basa poto ndenge bazala na bazuwa amona yo babengi yo boye na mwasi moko akinu bien ya poto. C'est facile pour naïe aboumayo hein. Je dis pas que non ezaki bonge pas Charlie mais nazola par rapport ya bandeko o babimisi image amabe pour na Charlie Malula ozomona te que quelque part ezaki pe danger José amona bon moi sango comportement na Kinshasa ezalaki bien na poto awa la kisinga face musutu abimisi facette mususu et là on a loba là on a bajo ngape na kimemio na angle wana voilà et là on a loba moni mboka mundele eza na mibeko ko sakanate hein ceux qui baillent au menace na menace de mort na ba couteau ndenge azolo poni ni ko matina motema makasi ya mabebe ngo ko kosela mutu makambu boy na mwasi na mobali na koza na facilité ya kochuba mutu mbeli na za na force na mwasi na mobali te na kati te c'est réalité et surtout que basi ba peser ko le kaba mibali na kote et puis ceux qui Charlie a sala eloko ndenge Charlie ceux qui a sala eponga na ebika sala ngote ceux qui zaiki Charlie a sala eloko ndenge wana nde na ebeli mutu wana. Mais l'État l'ingara, pourquoi pas l'État bakangi Charlie? Tu sais que Charlie a la garde à vie, au place moi bakangi pour la macambouana, même pas. Et ça que tika atika mensonge à ça la vie na yendenga préfère au ça la vie na ye, ça ne dérange personne, c'est sa vie privée, tu vois. Mutu o arata déjà au moins c'était déjà ceux qui n'a bon moi nango et tenga maki à table encadré ngo tout écola et que ça toujours au tenga maso bo tchemire et boukanir. Vous voyez parce que les éducations na ye il y a reconnaissance, il y a qui impoli. Surtout les gens qui parce qu'on fait une maman, qu'on fait un pauvre papa, il y a bateau koufa. Ponanini. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Au moins, je remercie vraiment mes parents. L'éducation va passer. Au moins, ils attendent dans un bonnet dans sur la bouée. Et ça, dans un problème n'a été tonton. Sauf que non, dans autres il y a anti-valeur. Et puis comme on a dans sur là, tout le monde sent que j'ai une maturité à gravité, mais une petite maturité. Ça sort à l'intérieur de moi.
oyo na reçu na zwa na famille na ngai na église et puis na l'école et puis na entourage na environnement tu vois mutu ana raté éducation wana lelo eza na bato belé o bazana ki chassa awa na ba tendance confondue ba belé baza awa peut-être bazana ba basi na bango ba copine na bango à l'étranger des trucs des genres de trucs des choses ils ont découragé ba basi ya ba poto pour na ba aider mibali na bango baza awa ba aider bango ba s'en sortir tu vois parce que mibali ki chassa Rozoyo meme na poto awa bo sokoli miso moni clair boy abalukeli tu vois beaucoup les baber na bino non nga ko la berte nga ko la berte nga ba lifanto ba cha côté wana lifanto ba dia côté wana madame sana kuna bébé sublime cha côté wana bébé sublime madame parmi obanga ça comme na obanga ya obanga mambo na te ya obanga omoni mutu o wasi ba suye na nyoka ato meme bokila abasuye na nyoka na tongo na poko meme bokila okininga okina oui donc ils ont dit que bato mususu siko bazana ba bolingo mon sérieux franche amour moro franc na ba mibali na bango baza kuna to basi na bango baza kuna mais est-ce que bato o bazwa ko bebisa ba makambo ya boye ezo bebisa nzela ya bato mususu eza lokwa lelo ndeto za bolelo biso ba miseso to okende suko beta na poto te parce que na lobi bongo te mais eza na vogue moko ya kiwala babiki non ba miseso ba yepoto ba zo ka basi ba tout ba bloka boy ti ba combattre ba ko silika raison ngo petit lote bati parce que ça là que biso ba musicien mususu to ena sima to juste chance mamsu sur que se produit na pototé parlant ngala lo banini au moins il faut to yeba musalo to sala musala art il faut qu'on respecte yango bien parce que biso les osika to za o le loso to komi moi batu na mboka oyo parce que ça na ba grand oyo ba sala kinzela na bango pe na domaine na bango ya théâtre eza na ba grand basala nzela yo tango yo okuta bato basala nzela bien yo pe linga ke sima pour relève eza assuré bato ba oya na sima ba okuta pe ko sala nzela bien yo nzela o sala bien ya ko finga moi ça mimi on a poto ko mo finga na famille na exemple nous opesa na bato ba na sima na exemple nous opesa na bato ba na sima na yo que bato nyonso so pe ba oya ba osala ba théâtre o souffrir na kini moi ça bien ici o ye poto allez au fini na moi si wana boboya so boboya ni divorce so simbité bolingo eza ki camarade eza ki ndegoti si ça tient on roule si ça tient pas on lâche vous voyez yosko koma ko finga moi so mo finga famille na ye bolingo na bino mibali famille ne bazala iti o bano finga famille na pour comment notinda na o sala ba tu tia ba tu ba maboko banganga banani eza passi il a pas si pour na bino nganga wana oba sali eza théâtre pour na bino eza nzala kozanga basket oyo basali montage to loba mais nazo bisa eza kozanga basket kozanga short kozanga pantalon oyo kozanga téléphone ezo même bato na ba mambo belé okomi faible en esprit ba ko manipuler yo pe le logo mo boyo kei po mamsusu ba pesu le logo mo boyo vous voyez parce que muto nganga te yeso da nganga la quartier la te pas fait na so kofi le midel ngazala mamsusu fali ya moment wana oya zalaki wana ba bengi yo ba corrompre so na moi nini tu viens tu fais des trucs mo que yo zanganga ozanganga te parce que yo mo so talika ke mission na sala ki tala ba commentaire il y a des gens qui le connaissent très bien ou ba commenter que non azanganga ti vous voyez mais on diminue kota na association mo po banda ko finga bo sala ba makambo et pour le ba ke yo Charlie a kozwa kisi pa na yo est-ce qu'il y a belonga Charlie d'abord a côtoyé tout le monde azara trop timide Charlie a trop timide ce que besoin décision nini na bato bazo baby sa image à Charlie comme nganga wana est-ce que vous portez déjà plainte est-ce que vous en avez pensé nini pour nganga wana parce que nganga wana za na Kinshasa nganga wana fandaka awa asali vidéo an obino bozo mona keza lokuta sinon bino asali vidéo yango awa na katsa Congo réaction la bino zanine so boyebi likamuté réaction la biso eza que mon justice a mokile kota na un peu moins sentiment moi corruption justice a bien et c'est pas nzambi surtout le baté je garde silence l'Éternel combattra pour moi ce que moi je peux dire o la parole o Charlie Malula ezobima na motema na ina pasi na mawa je garde silence l'Éternel combattra pour moi c'est tout on n'a rien. Tous en a compte à rendre naïté, tous en a droit de réponse naïté. Moi je suis passé ici dans le domaine de la musique. Mais t'as mis le ça n'a passé et puis je fais partir de la douleur voilà. Tant que soulever en il y a un système dans le lobby. Mais ils le moment de ça la passé. Bah tu faut tous à la reconnaissance la vie, tous à la reconnaissance, tous à la reconnaissance toi bantu. Rosa est le mot reconnaître le mot awa mais qui fout à okuna. Vous voyez, il faut battre la reconnaissance. Et puis ceux qui ont éducation dans la base, dans la famille, parce que là, on a éducation.
tant maman moninga to papa moninga opesa moi en éducation moi na maïla tia litoi azui yango mais faut na yemba quand même. Je pas un message à passer. Moi, on n'a pas le temps de faire crédit aux incrédules. On n'a pas le temps de faire crédit aux incrédules. On n'a pas le temps. Qu'il fasse tout ce qu'il est en train de faire. Les éducations ne vous dépendez de Londres pour nous rabaisser le niveau zoloba mais vous rabaisser pour yambil te ya présent na miel de sodu il y a zanani asani na musique wa marka na théâtre na Congo asala ni Sida Bilel. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir Sida Bilel na ma théâtre? Ngane na boy, ngana za musicien. Est-ce que ba comme kumisanga ke non pour mentionner avec ba blouson nga ba gabana boy. Est-ce que ba mo nga ko Lionel ba gabana? Non, faut bien nga Lionel auditorat ban kunga ndenge fe nga Dolph Dominguez abelanga. Ndenge miel de soin belanga mokitani discours. Pour na chant, pour na ngodi. De tout le monde a le loin que non vu de loin et nani fiston ça et ça les présents de tous les comédiens. Il faut que comme mon boy ils ont utana boulot na osala. Je pas le temps de faire trop hein. Kingo dingo diwana. Oh mais ngana mta kingo tu vois. Vois. Son appelle ce micro yo yemba. Ngako tuna oyemba pena elo na elende oyemba parce que ngala ningindo yembisa ngaba biloko oyo e marka yo ya ba voix na ngaba deuxième voix. Na tanda ngwa chama pana li ona nguba. Bon tolongola nini eloko ya J3 Peggy. Vocal ni J3 c'est plus ça. OK. Utalobi na pokwa na yo kaki mongongo na yo. Soso ya mbotongo lelaki ozali susuti. Ngana mileli na nouvelle fréquence Tony Winkele. Mimila Colombo Charlie Malula. Soki bamonaki yo. Ndako ya bolingo totongaka. Fidélité toi Michael Okambae. Fidélité, toi, lisi sala yororo. Nani apesi ya koleka, pobo ya lorisende ya. Nani apesi ya koleka, pobo ya Misha Tusevo. Polo Kasembele Patrick Manzanza lorise la congolaise. La Serge Mabiala. Wambi mobili wape. Watu wambili wape nane. Deligo. Tokende kotala wililikai nanda kona fanya nini chuke yaku ndakatule toku tombili yaku Godard mote mona Jorgi Samba Kanj Molema. Est-ce que Kingo Dingo na elo na PCA à Serge Mabiala amoko tona kena na PCA lo ka Serge pour wana chuba ana kupena sana Tanaka Bumbai Chusa ya mapezo Bozi Ilomea Claude Yukuna Yolan Malula PDG MVB Patrick Mbemba Claude Nsingi Lionel Disquoy Olivier vocal numéro Aimba. Ça va mère vocale. Oui, on a frère nanga. On a frère nanga Olivier a on a rêve. On a frère nanga. Vocal numéro na sepela nanga trop. Aimba on a banze mo ya kati nze mo na bamu aimba Malili nzumba na tondine sengo ya mobali na ngai yo zali molongani na talaka na kitalatala esi tokota banda kwa nzambe lopete na mosapi ngogrevi c'est toi ma plus belle fleur les kambobo monite kaka kota misapi bajalou mbokolongati. Voilà. Ngodi. Et comme fait non, ça va. Tout ce que ça n'a pas eu le canto. Tout ce que ça n'a pas eu le canto. Nzembo ya bailo canto vina nzembo na imba mikolo yo za. Nzembo na imba ya bailo canto nzembo nini. Nzambe poni osalanga boye mabe. Ezali etumbu ya mokili tobonie. Upesanga motema ya kolinga tro mingi nalinga moto na motema kolekanga moko nayebisa na baninga ke na suka na kije awa yo kosala kanga bwe na komi eloko liseki mabanzo pona yo sango na ngai ekomi lokola nouveauté
ekatisi biso be na bibale pe bangomba bolingo ekende sango bayeba biso bana mapasa lelo yo sali shwa na yo tikinga moko mawa lelo likambwanga na yo ekomi mbongwana mbongwana o likamwisi likambo ya nkamwa nayebaka mokile kobongwana mpo na ngai ya bongwani mbongwana o likamwisi likambo ya kamwa lisi salai mama lirsianela mama na bientôt voilà mbongwana o merci nous allons se séparer avec na beti te le tozoya labaki obaki oyembaka nazopesa ba voilà eloko siko basi basepelaka nango mingi bato bakomprendre na ntango komba wera mais wera ngo quelle chanson téléphone nasina wa lisekwi na ngai na maboko mayo loba liloba moko ebikisa ngai ani image tikala na bongo na ngai kaka ya mushwale ozalaki kopepanga tango komasuwa ebetaki loseba yetiki bolingo na biso ekomi na lake ai kaka yo nde bateyaki biso liloba ya nzambe kaka yo nde bateyaki biso na bapara bolingo ebote kweya baproblème oh l'amour yo salinga mabe onyokoli ngai loni susi na motema nanga nga nakomi ndeko ya monyokoli mawa nanga jorgi mawa na ngai samba babonheur ya l'amour ezalaka kaka mezite ndenge tolinganaki na bolingo ya nzambe ndenge tolinganaki na bolingo ya solo tolapanaki na bolingo ya seko de ne jamais trahi de ne jamais décevoir de ne jamais trahi de ne jamais te déci merci on acclame très fort non batwa na ndako déjà batwa na palais on acclame merci à Mieux des Sons pour ces poulains au Azana Bango donc le long on a la souswana na mon live et ça là très bien ça fait belle lirette on a assisté à la répétition à miel tozala wana kaka ndenge ezalaka nazo informé nous déjà que non invité nanga ce soir ils a mis des sons et na préambule pour te clôturer vraiment et ça nini na préambule côté na bomi penas ko ndembokati côté na bomi mboka penoka basa mikolo baebi ko batela miba non nous même vocal voter parce que nga to yibinga na carte mémoire so yibo sur des téléphones atika na autant sur un téléphone mususu donner zoni chela boya pangezo po pena yeli chelile bandelo bandekio yango na eba ke te so na beto ba muke ezongisa basa mikolo baebi ko batela mibali surtout ya ba mongo na oyo ya ba shwaili olia lituma bakata na singa mbisi ya maya moto moko yokota kikumbi obosa na fami Michael Kamba koma koluka mona yo ata na ndoto yo batami wapi na makolo nani la 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 nalingi na la la na nzoto no yo ah bon parce que elo musweza chela boya pangezo ko pena yeli chelile kobuma yengonga te pardon ba morala lokuta balinga kiba boma vinanga kuna bobebisa étoile Lionel Moïse le sauveur et kedino miel abimi sanga na vale ya baka yango pona ya miel na laliawa nasukia wana tandie toko na laliawa Fisto Malula asukia ale chakudidi merci donc je pense que Batouazui vraiment Bakunga Nandinga Osakanate. Je pense qu'aujourd'hui pour les looks juste tout si la ningana prochainement to yambayo to ba évolution na yo au tiba na studio les comment avec l'artiste Mieux des Sons mais j'aimerais assez que Batou peut Bazui le baku otala yo opesa bango ba coordonner na yo ba kozo yo na canal nini o bazana posa vraiment ba bimape na préambule et pas na yo
En tout cas, bateau dans la poste ça va préambule. Nous boyo qui va solo vocaux na betia va visa extrait dans la préambule. So dans la poste ça va beaucoup na vocal à succès boy. Vocal oui ça la succès dans tout ça, il a chargé boy. C'est même taille baka. Mais faut vous appuyer na conviction dans nzambe na oti. Yo senga nzambe na foi to zandeni. Et là aussi vocal ils ont un succès. Et ils ont un succès oui, on a confiance en nzambe na la prière. On a confiance à tout ça là. So mtana poste va boire na vocal à boy. Contacter nga libanda na vina so Willy Musheni V en tout cas libanda mboko alaki mingi to manquer trop code mboka merci na mona geste en tout cas c'est bon trésor à soleil ndega zaka donc plus 243 ya Willy Musheni 89 590 55 53 je répète pour la meilleure audition plus 243 bien 00 243 89 590 55 53 par là on a profité na pesa mbote na le procureur autrichien Georgi Samba na pesa mbote na Lissi Salah et la salade na Autriche na bosanité Maos Tchum de Sydney na édition Mike Lokamba garçon na capitaine na garçon tout Australie Maos Tchum de Sydney Betty Boy ala mbongote Maos Tchum yo linga mamba boy ngana Australie na webisa yo bat bana mbongo o ana mbongo o asila problème est Ayokio à mon peu numéro donc ma Tchum de Sydney na bossa NTJ sympa du vidéo Archange Molé ma kila na ngai grand frère na propre na bossa nité Linda na wezi motema ya Olivier Amisi singa famille da singa fumbwati soki katani mais la famille au katanate na bossa nité Anthony na wezi grand frère propre famille na ngai tout Micha tout c'est vous général major en tout cas yo mo moni to tiki la salade té malgré ba moment tout Sarah Salahi, Papi Salahi, Nabo Sanité, Yemoko Charlie Maloula, la femme au grand cœur, ma personne mbote place aux Ali, ma soeur, Yolande Maloula, marque déposée. Moutoumou a noté la biso awa, soit na PC mbote et bienté. Darnel Montote, le plus beau DMC du pays. DMC na biso Darnel Montote, Souria Kaouma, Lissi Salahi la salade. Nangola Nabo Sanité, Alain Visor. Alain Visor, héritier voix ma. Papi Messi. Mandela Mogonda toze wana kalate na Angola na pesi mbote na monde entier batu bolinganga bo contacter na numéro na pesi 00243 89 590 55 53 mais le quoi na mutaki ngodi na roki boete OK voilà nous sommes arrivés à la fin merci à toutes et à tous qui nous ont suivis j'ai dit merci à Yolande Maloula na Katia Suisse wana merci na Charlie aussi Charlie Maloula tout cas courage donc voilà les allons mamokili banda leloté courage toujours ndekonanga ya moi aussi je dis encore merci dans la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie je vois derrière la caméra lui c'est Peggy Bokele Kelino tonton Kelly et pourquoi pas de penser comme ça dans Shadrach Akangai les millions de la presse je dis encore merci dans le véritable code Yamboka il s'appelle Willy Musheni donc bon retour déjà